Pandeko, nakanisa, les 13 ou bien les 12, ou bien les 12 na les 13, version musicale ekobima. Ma vie sur YouTube, ya Grace Mbisi. Mais faut que yebake, projet wana, eza déjà na kati ya projet ya Karine Mokonzi. Ya nzembu, oya ninga kobimisa, yepe pena livre, ma vie sur YouTube. Mais loko nga na kamwe, ekomi Grace Mbisi abimisango mbangu. Mais nzoka nga na solola na batu mususu en privé, na kokolo banyoso te, mais wana ezali penza ba projet ya banzembo ya Karine Mokonzi, la baronne. Mais na kamwe Grace Mbisi, yende mutako bimisa sikoyo yango. Na yebi penza te bisika wana soki eloko nini eleki na kati. Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote ba rando na ba randonnette. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Bandeko mikoleleka na solola mutumoko na privé, tozako solola pe makambu ya Karine Mokonzi. Tout justement mutu wana pe a informanga ke Karine Mokonzi akosala nzembo moko survie na ye na YouTube. Ekozala na rythme ya jazz ou bien slow. Donc ekozala maloba bien classé mais na modèle ya jazz. Na kanisa boyebi rythme ya jazz na zoloba ok jazz te ou bien slow boyebi kaka o babinaka ba musique oya calme lokola rumba lokola zouk mais zoukite jazz ezali musique moko oyo epesaka air moko mawa air moko epesaka raisonnement air moko epesaka kimia. Donc modèle aninga koyemba nzembo yango ou bien akoyemba yango toujours po eza ba projet na ye. Mais na kamwe ba projet oyo eza na kati ya liste, voire même eza na banzembo ba texte bazokoma déjà ekoma Grace Mbisi aya kobimisa sikoyo mbangu ma vie sur YouTube ekobima les 12 ou les 13 décembre. En tout cas, soko tali ndenge Grace Mbisi bimiseli nango mbangu elakisi seke ayebaki projet o ezali pa ya Karine Mokonzi. To mutu moko a informaki ye ou bien ndenge na yekaka ayebeli akoki koyebele yango. Po Grace Mbisi azape na bato ebele, ba Congolais ebele, ba Zaïrois ebele oyo ba formaka ye, ba pesaki be information vraiment oyo ya makasi. Azape na bespion na ye po na koespionner Karine Mokonzi na nyonso o Karine Mokonzi azobomba. Donc en bref, Karine Mokonzi atalaka pe Grace Mbisi matalaka ye likolo. Mais Grace Mbisi atindaka na bespion babisika ndenge na ndenge. Donc ye penza alukaka ko surveiller Karine Mokonzi koleka ko surveiller nzoto oya ye moko. Yangwana weleli mbangu abimisa ma vie sur YouTube. Po oya Karine Mokonzi titre pe enika kozala kaka même titre. Mais je crois pas que ayibi maloba po lokola ya salango mbangu ekozala na maloba moko kutu ekokokana te na oyo Karine Mokonzi akobimisa. Po Karine Mokonzi akobeta ngo kaka po ezali projet na ye. Lokola eza projet na ye, c'est que ba texte sikwezo koma ebele bazo klasango avec harmonie parce que pona koyemba vi na yo sur YouTube. En tout cas atoko yemba parti muke, mais faut osala yango penza kitoko bato tango baza koyoka musique baza koyeba ke oyo ezolobela via Karine Mokonzi sur YouTube. Na livre ekotaka ba page ebele, ekotaka makambo ebele, mais na banzembu foko apona penza biloko oyo ekotouche bato pe bato bako comprendre nzembo yango elakisi pe mbala moko via Karine Mokonzi sur YouTube. Mais Grace Mbisi lokola yibi projet ou bien tokobenga nga koyiba
pamba te soko tindi bespion bakende koyeba projet ya mutu na titre nzembo na mukuse ezakaka koyiba. Mais lokola ayibi yango na ndenge ya espionnage na ndenge ya kotisa soki ndenge nini yango wana moyeto wa kizeye ezate. Yango pe nakanisa batu mosusu ya Karine Mokonzi basali neti eloko ezate. Menga papa robo lokola na solola yango mbala moko te mbala ebele na batu oyo ya Karine Mokonzi na yebi projet wana yango tangu na moni yango kaka lelo briskema ebima na news de star na eko mona na kanisaki grâce mbisa lati liputa aza kobina banzembo na biso oya ba tribu. Mais tangu na tangi boye natala ma vie sur YouTube. En tout cas mbala moko na kanisi projet Karine Mokonzi e yelinga mbala moko po etambola kananga. Na lobi mais comment grâce mbisi ayeba exact projet musical ya Karine Mokonzi. Surtout ayeba nzembo Karine Mokonzi akoyemba ma vie sur YouTube même titre yake chango kuna. Mais lokola na yebike ayibi koyiba na ndimite maloba oya koye loba eko touche biso loba rythme tokoki kobina. Mais azolobela ma vie sur YouTube, ma vie sur YouTube oya zakaka na ba projet nango po nzembo ekende bien etouche biso ezakaka Karine Mokonzi la baronne. Grâce mbisi pe azande kona biso tokoboya te aloba oya ye atato comprendre maloba te mais tobina kaka soki tokobina. Mais oya Karine Mokonzi ma vie sur YouTube en tout cas bandeko boko zala desite mokole kobima parce que wana balambaka yango voire même bisika babombaka yango na kanisa na coffre fort texte par texte ndenge baso classe yango instrument sur instrument yebe kozala ndenge na lobi jazz ou bien silo tango mosusu pe kozala blues mais na yebi te mais ngabe info na yebi kaka dead rythme wana moto kobeta. Donc elingi koloba ba instrument oyo kobeta na ba viola soki ba viola we ekozala na kati ba mbunda ba fanfare. Mais bozela bango moko ba mikolo projet bazali o ndenge na lobi boy oya kolinga lisusu yiba sikoyo ngasi na bimisi yango soko yibi tokokango muyibi po sina lobeli projet ya Karine Mokonzi oya zala nango bandaka baza kotonga soki bango ba continue ko bomba menga sina lobi lokola ngamu na lobi yango na koyana kango muyibi na sukisi awa otikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.